Depuis que baza ba Mosutu, na tu expliquer autre. Mosutu el koloba nini. Tango oyo il faut ça la recrutement ya malamu. Zela na expliquer yo koloba nini. Mosutu el koloba oza na besoin ya kosala eloko moko boye, yo moko au même moment, oza incapable. Na lobi, tango yo oza na besoin, oza na bouteille ya jus to ya sucre to ya mai. Il faut mélater. OK. Mais aux hommes, au même moment, ils ont un bouchon. C'est que parfois, ils ont un problème. Moi, je pense qu'il y a surtout une question de prix. Il faut que nous collecte des journalistes. Beaucoup de monde aime dès qu'on a biso. Dès qu'on a poto, ma table en tout cas, il faut évoluer. Bachomi ba bombagité, bachomi ba menara vie mon gobo ya. Aibika ke noti. La musique n'est pas tout ça la part des choses. Et c'est un moment où il y a là-bas, il faut chomer, il faut boire, tout va boire. Mais ce qu'il y a bis un album, le quoi tokos d, il y a grand porte fallait pour pas. Combien de fois là-bas musiciens ils ont? Tout quand il na point à chomer, na là-bas chomer ça comme Mosutu, chomer ça maintenant Mosutu, na n'engue oyo kanisati. T'es la compréhension ya batu Mosutu ça mu finu. Berero ya sala na ba 25 30 génériques ah. Il y a quelque chose malongate les papa malongate mambebela malongate faiba peso pa mondibu faiba sa elobu tant que j'ai conscience aza en plein droit à évoluer on a tina te so ba peso mutuka te osilika mais so ki ozozwa diamba lo pipi mongolo yo monzo mi pesa passe tant on lobi okutana na ba makambo ezo kanga pa na bino bisika bokutana ka bofandaka. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Mama na biso, Nyonso, Obosalaka le Kumu, pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salaramambo Nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars, vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Les courages n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre jeune journaliste d'investigation à Enoch Bilta, Bayi Kongomani.
lolenge ngana bino to mesana pour ete nazalaka toujours wana kopesa bino masolo to pe actualité etali musique mais yango boyebi situation ekoleka aujourd'hui il y a tellement de guerres entre orchestre ya Robinho Mundimbu na orchestre ya ba président Moussou pour ne pas citer les noms et puis on va essayer un peu de développer cela dans cette émission. Mais en gros, na mbeli bino moko ya ba artiste moko ya ba artiste ya Robinho Mundimbu na kombo ya Jacques Baz hein azali bongo mobeti Baz la linga ya ba te soki ba bien ko nini mais na suka ekoya toujours toko betango kaka Jacques Baz bonjour. Bonjour. Boni. Calme les alarmes. Calme. Très à l'aise. C'était maï la senti gara. Bon, il a raté, oui, il a manette na ngo ya ba Versace. Calme les alarmes. Ah, oui, bani la vitesse. T'es la vitesse, t'es nga pa na Mundimbu. Papa chic. Talara. Ouais. Boni orchestre comment Orchestre j'ai évolué très bien donc on a tout de suite la répétition donc on travaille au boss toujours comme d'habitude quoi. Et na mon ba style moko boye. Vous a calmé. Là, déjà que tu réfléchis tellement bien. Merci. Alors j'aimerais que dans cette émission en tout cas tout ça lango boye. Tout sur la pembe. Ouais. Est-ce que quoi assurer que tout sur la pembe le. Bon, ngai pene na za bona linga couleur wana moi trop. Pembe zarabien. Linga couleur ba ange. Ya Lola. Couleur ba ange ya Lola. Ezali bongo Jacques Baz moko. Je rappelle directement que non azali basiste wa betaka et pas ya Robinho Mundimbu bongo na epena toko sola moi ebele parce que il y a tant des actualités hein ouais koleka na mboka na biso il y a tant de guerres. Lelo yo bobetaki Kulumba évolution ya Kulumba ndenge. 1 million après 2 mois donc eza nango ba récite moko boto mesana nango est habituel puisque moni biso salaka ba millions de vies ya libanda. Toza l'unique toza parmi ba orchestre où vraiment libanda eza kutuma mbaro te batutu baebi. Et comment lelo neti eloko moko bo habituel ba 1 million ba 25 millions ba 10 millions de yana ndenge na biso Kulumba après 2 mois 1 million évolution ça normal na ba boîte na ba bar partout na poto yo monte TikTok elingo pasuka. Déjà où tu le donc le salon bien danger donc ça le Kulumba évolué très bien donc banzete biloko tout kanengezala. Mais aujourd'hui on traite Robinho Mundimbu qui non azali un peu égoïste et déjà il chante, il anime pour que atiki là ba animateur net moni na nzete atiki ki ba tarmac mais la plupart il y a ba générique il y a Robinho Mundimbu ezara plus yemo asala ngo yemo abwaka. Bon omoni musique ndenge za boye musique za lokola pour construire ndako moko ezala durabilité ou mela basala rapé étude ya sol na sous-sol. Dans le sens nini mabelango eza ndenge nini bon tant on peut barobanda ko timula ndezala kaka baluka ko fondation to iloko moko boye ba comprendre rapé tant sur likolo zaki moi marque mais mon attend ba timoli ba moni pe keno a théâtre des niveaux 3 niveaux ko kati ndenge moko na ba puissance ou elle généralissime moi ça non moni ko sala animation za puissance lelo bazala ba traiter ki animateur mais lelo ko mona ke ba leader pe mingi ba komina envie wana ya ki ata ba animateur ba ko la générique mais acha mon liloba acha mon na nuancé acha mon animation donc ils ont déjà ko la professionnel descend et puis ensuite ko prouver en quoi donc ko la égoïste moi je ne crois pas et ça juste ka ko la professionnel na chant azali na animation azali donc c'est un grand chanteur mo na biso ils aura peut-être compréhension ya batou na vouloir faire comme tous les autres ne ba osala bon il pas ça la kan ne bon ba osala tant ya monique bon ba osala ngo menga pena sala ngo na forme oyo nazo comprendre le côté nini ou il dérange vraiment ba tout place wana donc ça qui a pesaka mutu le wazo mériter ça muta sentiment te donc tant on mériter au boaka awa ti awa
côté où mosusu oza na difficulté akosalelwa yango donc eza bongo eza lokwa mede masasi donc erataka te soki asali dana eloko wana amoni kino fo ekota to bon nasalela yango kingani eza bongo musique eza lokola bale soki il faut tomarke fo ye nde asala bapesa oyo osali na sens wana na eloko olobi na suka donc pour toi que baanimateur bazali na bango mais okopesa oyo bondo ezaka pa Robino pa baanimateur te non telema mwana tobeta tobina le telemisa eza biloko ya el généralissime ye moko abi non tarama kisala yango ebandi awa te ebandi kobanda na banda makambo ngo ebandaki moni muto aza na avant na yamba investigation na yebi makambo na oloba donc tina oloba bona yebi pena na yepa na yo nalingaka pembe pembe. Tu peux toutefois demander à ta remarque dans le effort dans cet effort na benga pour tout ça ne loko. Tu as dit que non téléma moi téléma habite ngongingo. Les a crié e bandi na ngongingo te e bandi na bachana no boye bandi na bayeyo oh na lobi elle généralissime au monde na Robino wana aza béni de Dieu. OK tu volis mais côté na kiti si volume pour une meilleure compréhension. OK. Ngande bassiste ya orchestre. Mais ce que aïe à côté na ba faire nanga, air monde tozaka toujours lamba. Au monde que non, c'est un béni de Dieu. Dans un azal ange, azal roi astronaute. OK. Succès to sala ka mambo to sala ka oyo, eza bantra, eza kindo kezaka na makila. Bat bakasa kindo keza singa loketo te kindo keza makila. Yo moni ba singa loketo soke katani mutu en tout cas ici mbarasu kitoko mingi te. De mambo tout au salaka soki yaye à part na yo mona que non c'est un grand génie, c'est un grand professeur en musique. Vous comprenez? Alors comme marteler sur tellement moi je crois que wana eza koza shit libre. Eza bandi a te bandi ba chana no boy bandi ba yeyo yende mutasalaka. Apesi Lionel Messi mais lelo ba générique il y a Robino Mundibo pardon. Tu parles trop de 1 million, tu parles de 25 millions. Est-ce que vous maintenant artiste et Robino Mundibo vous se retrouvez na ba millions de vues? Mais leader mo ya mboka na biso awa na libanda bo monte kalati lene tonga na lati na vie moto faut zalaka na entourage ya bien na bato ya bien surtout artiste artiste aza lokola joueur carrière to zalaka nango normalement moto aza na 3 âges moto aza de 0 à 25 ans pour na ko apprendre et puis de 25 ans à 50 ans eza ba âge moko normal pour na travail de 50 ans mata likolo eza obombaki nini osalaki nini donc eza biloko moko boye eza ba soko ozalaki na eloko te ko mambo ba l'intervention divine parfois. Tu réfléchis bien quoi? Nazo biso. Siko yebisanga na côté orchestre. Bah 4 ans je crois, 4 ans quelque chose passé. So tali na moi banque ko mona ki mo loko mo boza. Otali pe na ndako tali ba ketcho bani ko tala. Oh. Ah bon? Oyo nga fona sepela nango yango wana. Na bongami. Soki na chesiko yo intelligence na kati. Naza na temps ko réunir Robino te au patron na ngaza mabe te naza na temps na ti. Musique eza mutu, musique eza entourage. So ozo lo bakino boza ko se retrouver. Tout se retrouver te to za na festival à Manet, jet privé. Na compte ya Monesco. Yuso mona bat ba okende vol moko bo ba kit to ba siège vide. Toujours comprendre vol en oti. Ermo bo mona Freddy Mbolongo ala la chema koliko. Donc moi gouya ko sakanati. Vous comprenez? Mais oui, solo là. Biso pona biso so qu'il faut beta nenga beta ka on afrobeat Jacques Bass yaka tout à na tout. Oasis yaka bon, chabiloko. Mais traite pas exact direct. Pona biso to mona que non te presse fois marqué pour 1-0 na marqueur ba kokoma chiffre 9 ba kokoma Robino Mundibo. Ba kokoma Kimbatati. Biso to tovango normal ce qu'il faut beta misu 25 millions de vues ba tourner à 24 pays en Afrique biso mona normal les réussite biso to komo zela ka visa donc tout ça na ba pas yango on a lobby tourner pas de problème quoi encore Maramo tout lobby on n'a pas de problème mais en matière il y a
eloko bayokobenga linga mo solo. Te mon solo eza simple. Musique ya mboka na biso banda e banda ti lelo. Eza nango kaka musique moko bo ezalaka soutenu na bandeko na biso tobengaka bajika bana poto. Ba Congolais ba vivra communauté congolaise eza partout dans le monde. Mais plupart en dehors ya Afrique quoi, continent na biso. Nde ba sala biso. Vous comprenez? Déjà maison ya Versace ndeti on a lati a na Congo ezati. Ce qu'il faut nazo visa pour na yekosomba ngo na yebi ozana idée ko kutenga ba combien. Alors ce qui muto asalinga grâce wana te don wana te ki no a Jacques Zweloko mai na joli life. A côté na boutique à Versace ta beti pam pam pam. Mbunzu ya Jacques ne logo ekobalana. Alors zwa yango lata. Omona Robino mabende elle généralissime. Na kombo mundi butuzo lata. Na nini ndika yo mozo comprendre. Vie eza molo molo. Biso obike bato belé pour la taline to faiba pesa bango album ba musicien. Mais comment bongo na Congo ti? Et comment bongo na Congo faut ba peso générique à mobimbo boaka yo moko pozo mutuka et ça la succès donc faut lia bato. Et comment que non pour la lunette moko boya ba 700 ngani livre sterling, il faut tant mususu okende ko fiba malala moko bo mona pena que non ba mbuma moso ya ni. Vous comprenez? Yango nous omona bato partout ma sebe moyens ati. Musique eza mayele. Na koma mundi bu toujours vivre. Na koma mundi bu naza na ba ipeni wono mona pena ki ah bon? Kasi koki déjà. Sans album toza bou. Ba car ba mbolo ba na ba car ba évoluer. Biso ezate ke no faut ba pesa bina album mais c'est pour za mutuka ti. Biso ezate ke no total 2022 oyo. Patumbo na tout cas ça va. Aujourd'hui Jacques Baz ceux qui ont mutu azo critiquer président Nayo, ça va te faire comment? D'abord na idée à liboso. Bon, premièrement, mutu mususu so moni azo critiquer mutu. Na ndenge ya bien ezaki ayebi mutu wana ti. OK. Azo critiquer par rapport à les on dit. Vous comprenez? Ensuite, sur aza mutu mo azaki très proche. C'est azaki na tort. Aza pena en tout cas stressé ya ko loba. Bolamu to ko la reconnaissance na mabe moko asala ki pa bato. En tout cas moi je pense que c'est ça. Jacques Baz. On dit mon manga ba place mo bo to kota on kamba. Donc oui oya et ya ka connaissance en tout cas ya loba toujours mambetali vérité. Président Nayo. Ndibu. Robinho Ndibu. Obakse na soukani. Elle généralissime, papa chic. Papa chic. Ba besoin nous opé ces années. Voilà, nyo surtout na yi kaka. C'est comme si na monde na biso, na Congo na la musique na biso. Azana ba guerre na mo abatu ebele. Te batunde bazana ba guerre na. Déjà ko zana musicien moko boazo beta musique mo ya modèle autobiso to beta métier. Ils ont déjà le problème. Mundi Bukara ye mourir na déplique Pomba ils ont marché. Mundi Buna innocent batie na fiche vu qu'il est innocent pardon azali na ana katani wana il a trouvé bon ya ko se retirer na festival wana. Mundi Bukara ye moko na bateau bazalaki moko azalaki na bino mais il a trouvé bon okende ailleurs Mundi Bu simbarate na ye. Car il y a la président avec Maestro Fabregas, ça tient toujours pas. Tout le banon parmi 4 personnes. Il y a Moutoumoko contre 4. Bon, moi, je suis dans une institution et orchestre. Nous sommes généraux, donc cadre de la société. Ils ont une question. C'est un peu trop, mais dis-moi. Il faut nous aller parfois frapper exemplaire dans ma moussous. Kolo babato yo lobi wana. Basa pas grand musicien, to ba musicien moko na biso, ndenge bino mo bo jijara mais musique ndenge biso to sala lelo. Toza vraiment na ba chance belé te ba misankala bazara na ba wenge sere bimaka ba nini ba nini. Musique lelo koma soko moni mutu moko boye akelembi mongala. Mbalamo motema fo ezala.
mais moto yo zoloba wana abima na wenge na vocal moko ti lelo papa chic monde entier partout ba Bercy banine est-ce que ces allez yeno aza camarade de mon très proche ya yo et ça l'ondeni la vie liboso ko zoya ba tutuzaka na bango isalaka bien mais na moto aza na ba veine c'est-à-dire aza na makila so ba biso keno non ko ninga za bino ko ministre avant tout au CP là il ko déranger nous ko ministre pour ninga te il obia ba déjà une partie à cause de la mécontent na ba makambo moko bo ba tumsozo tanga na ba mbolongo baleki ba na succès ba tumsozo tanga beza ba tupena baza pena donc susu na nini ti baza pena suna nzela te baza na rai te en tout cas kingantoko Jacques Baz bato wana tangi 4 wana te na lobby 4 te nazo expliquer OK bato belo zotanga wana bariti mujinga baleki bona ba succès ils moni mamususu fo yo za journaliste ya investigation vous comprenez déjà ce que zo mona mutolo ko ariti mujinga to cha photo ya photo et qui na ba 19k ils ont m'emborsé pela na ngote tant yo za leader aux en orchestre ils émotion déjà babilo mususu to ko banda loba ngote batebile zotanga bazapela na supporter na Congo bana supporter tant biso to chaki boto chabo to zo place to fandati to batu mususu zotanga na bazalo ko la moni biloko moko boye oncle na monta olamba dernièrement et ça donc babiloko mususu za do ba piste likolo to ba chose na si mundi bwa fanda na musique ya mboka na biso ba festival ba niza ko mamba olobati vous imaginez moutazana ba 18 albums ata festival moko betati musique ya Congo bino mutu bozo bomango bino ba journaliste vous comprenez tant vous yamba mutu beta ba festival ba pese ba vol spécial yé moko tarma ki ne ba démarrer avant ça les tours pas wa ba to bakay. Mais vous reconnaître la valeur ya bato par défaut pourquoi? Est-ce que bato musu yo tangi wana? Bako pesa bango avion ya ba pesi bango vol spécial. Et ça na d'âge moko ba lobaka na ebité soki mutune ya lobaka on il n'est prophète chez lui. Vous comprenez? Alors ils en a bilo musu so biso toza so na temps vraiment remarteler sur yangoti. Toza na temps ko travailler pour moni ba polémique. Ils ont la moutozan pour ça au Kende mais yé moko polémique était chaque base ko ki mangote pour toza bongo toza pena bongo ko ki mangote na Hollande le pena très bien bon nazo ki maté mais na linga ko toza la pena logique à makam logique à mamoza ke biso beta ba festival ba bana mituka na orchestre sans album ba bana mituka skuta mema ba musicien na pe na Paris mais biso za na bato ko ba Fabrice Ngabali ba travers mundi bwana bana ba circuit sur 4 fois pas choma sele oui pas choma sele administrateur na biso côté finance ana ba Chypre orchestre bat bakenda ils ont volontaire mutu tinga na titulaire na ba doubler na sima so na ke poto orchestre en plein studio album Phobima non non beta nesika nanga orchestre bat bakenda poto et c'est poto bat soit que poto fo so bureau administrateur moi que poto biso photo que le kana RTNC que non directeur na biso que poto tin billet à poto avion za combien mutuka Freddy Mbolongo za kombi izana ba visa na ba billet surtout na katiti soki mutu ozobeta lisolo me bato poto me mutu azwaka poto wana apesa ngo mutu tambola ana ngo mais oui poto ma poto kay mo jinga tambola na poto vous comprenez donc poto ezana ngo quartier ou matavion poto za peta mususu parler moko boza dans ba prime ba valeur moko boza dans les États-Unis za ba poto. Chemie évolue chez vous mais Chemie aujourd'hui dit que non il ba bloco tout à ça là et pas na bino à se retrouver na vie mais auprès de Maestro Fabregas accueilli ba Europe aujourd'hui il a acheté une voiture donc il a dit qu'il est stable par rapport au Nazalaki et pas na bino. Est-ce que ça vous gêne aujourd'hui comment la évolution il y a Chemie ndenga zalaki pa na bino na ndenga komi et pas Maestro Fabregas oyebi musutu pardon oyebi musutu oyebi yango expliquez nga non musutu ezali eloko oyo ba finiki yango na ngonga oyo faut za la polele musutu
donc mosusu eza lokola bapesi yo baoffrir yo champagne oza na posa omela mofungoli champagne te eloko wana mofinuku wana nde babenga yango mosutu musique eza en tout cas musique etanga te musique eza esengi artiste il faut lalaka s'inspirer il faut zalaka tout le temps moni parce tout ça il faut ozala entourer na bato bien et puis il faut apprendre chaque jour Shomi ngai na ngoyi ko loba n'importe quoi au nom ya Shomi te Shomi azali nde tobengaka na ba terme na biso to mesana na Congo ba balinga mingi ancien nanga ex ancien nanga na groupe mais sauf que vie eza maile déjà tant au bois qui ba générique lokola ba oui générique en succès mutu ka fayi ba kabela na pesi exemple en tout cas pesa nga mota tant au bois qui oui générique en succès et puis oui générique il y a pan ngas ko na beti combien de générique chana no boye ngate mu na betango ye yo ngate mu na betango na beti kaka nzete na babilo muzo ko bimakala te mukuti nga na manette ba patron orchestre mbogo ba olata ti musique eza musala musique eza mayele tango yo beti oui générique en succès au stabiliser vite okomi na kanda contre nani côté azawana mutu eza ko bonga te mutu eza moyen de transport ba étudiant na Libye bango bazo ba car ba marque biso za nango belé yele biso art eza qui peut faciliter bango vous comprenez vie eza mayele vie on apprend chaque jour à tous on a mon chic moi marque mais tant on qui na komi ko simbelo ko moko bo il faut améliorer le système vous comprenez ya on a profiter na pesa bambo tebele na vie na nga ya palin donc l'international congolais a m'aider Masasi en tout cas la mona batume yuza fin venanga msusu nani Rodrigue Shombo na Goma Rodrigue Shombo iratarate donc batu baza musicien faut entourer na batu malamu musicien faut bomba ko épargnaka to so no lobit en tout cas ya ndefo na yambo leo ne mission banini nazaki moi marque na keka moi tourute na koti si carte pam mo lo wa mukebi bongo siko ba shomi balinga bazana biloko nini na vie vous comprenez on a expliqué mutu na vie il faut osala souple et puis il faut osala sage des fois na vie soko moni ki makambo pe mususu yé zoka temps ko raisonner peut consulter batu chemin bois ki oui générique mabe mundi bunga banda na botama alemba ko travailler et puis aza mutu moko bo alemba ko somba biloko ya musique te poko yele iloko soki za na port ataza ya kolala mutu shomi aza passionné en musique mais ba shomi ba ya lokola neti ba mosutu quoi la musique mboko na biso vous comprenez musique eza pona batamayele musique ba épargnaka pe musique ba investissaka lobi okolemba mais on épargne ceux qui ezali ceux qui ezali to épargne mais ko sala teneni yozo bwaka batu obina mboko neti batu lokola ba vient nga Blaise Mandulu Blaise Mandulu na mikili donc iratakate ba vient nga lokola ba Achiko Mulele mabele mame grand frère Achiko Mulele en tout cas et belé ya mbongo oyo mutu wana za na ngo en tout cas na yebiti vient na biso soutenir ba artiste bela Achiko Mulele vient na biso ya mombele mabele mame donc iratakate vous comprenez ba shomi ba bombagite ba shomi ba menaka vie moko boya ayebika ke noti na musique ndezana tout ça la part des choses et ça dans moment où il y a là bas ce qu'il faut chomi fa boire ba tout ba boire mais ce que yebisa album le quoi tokos d il y a grand portefeuille pour pas combien de fois là-bas musiciens ils en a quatre vous comprenez musique il y a lelo et ça musique où il y a kalati il y a album il y a vocal ba niniti musique elle est comment singeli moko botali musique moi qui ni ko masser ba to motema na Cuba bo pesi bango tonight musique les musique botali ki non na bangi na ba Sénégal na Guinée balingaka mingi sakuba côté sabimisa vous comprenez en tout cas faut total non ba côté ya ba est kuna ba Afrique de l'Est ba nini Colomba tu peux ça qui nous était totali que non ba ne Congo vous comprenez télémisa ya ndezala kaka
En tout cas, ngai na point ya chomi, ngalo ba chomi azaka mosutu. Chomi azaka na mosutu. Na ndenge oyo zokanisa te. Te za compréhension ya bato, mosutu eza mofinuku. Ah OK. Mosutu eza iloko oyo. Il faut ça mon pépé respirer. Au moment où on a posé respirer, ils ont mofinuku faut longola yango. Donc voilà. Il n'est ça là que je ne pas à décoller aujourd'hui, il se dit pas mal souffrant. Ko décoller c'est quoi? Ko décoller a évolué na vie na e a commis nango boy. Elo nyezanga chez bino. Ko évoluer na vie. C'est simple. Balobara, l'expérience dans la vie, c'est les ensembles des erreurs. L'expérience dans la vie, c'est l'ensemble des erreurs, toutes les liaisons. Berrero ya sala na ba 25 30 génériques ah ya ketcha malongate li papa malongate mambebela malongate fay ba peso pa mondibu fay ba sailobu tant as eu conscience aza en plein droit à évoluer. Vous comprenez? C'est tout à fait normal. Évolution des habitudes, évolution des aïeux moko na entourage na na cerveau na inde bane ben système na inde bane ko tourner. Vous comprenez? Ana osala émission. Soki na lobby makambo moko boeza lokuta. Batu ba robengati. Ba koloba opa koloba. Ba conseil ezanga ti. Vous comprenez? Ba commentaire ezanga ti. Mais soki na lobby eza vrai, eza vérité. Au moins na si mon lobby boalo c'est en tout cas artiste na sepeli et logo no kan desala. Vous comprenez? C'est comme ça. Mutu na vie pose la bien fo yo moko. Muta ko sunga mutu na vie ko leka yo moko azati. Et ça vient de pas si sur les canaux de télévision le ba kanté mundi boza za collègue na. C'est ça eza nango ndenge tellement ba ingrat en tout cas ils ont choqué pour nga na fanda na yebi ninga ndo vivre na yebi mamutu ndeleka. Azan mutu na ndeko na biso tokolo ba mabe moko bo sur titi. En tout cas, makala mutu na mutu na. Sauf que na vie mutu faut tant que système na tant vie mambozo évoluer, au marché bien, faut changer système dans mode de vie pour décoller. Pour changer comment? Pour changer en na ndenge un exemple. Bouquet concert moko ba payer sur $100. Au long ni loyer. Mbongo zaka toujours réparti divisé par 3. Na des trimestres zalaka. Un quart ou un tiers au épargné, une autre pour les moyens de transport, besoin, une autre partie pour les responsables de biso, loyer zanga toujours. Ce qui est régulièrement, ils ont quelque chose. Au travers des revenus, on a un épargne, on a un système. Des autres qui non demain ou après-demain, on a un tinate sur la pétion mutukate au silica. Vous comprenez? Au Bengaka paye ba sala mo loko kan des alaka et puis aux unes bagno les choses faciles. Mais ceux qui aux ozoa diamba le pipi mongolo yo monzo mi pe ça passe. Tant on lobby okuta na ba makambo. Na vie en tout cas père son âme sœur Marie Misamu saison sèche chez alaka. Et komaka na ba vie. Qui obengi pe boye mutu moko boya sala ko makambo moko boye asa en contretemps yango mutu faut épargner ba artiste faut ba épargner ba musicien belozo mona na poto na bavana na poto bo ba koma matama minene mabumu tala mandefu otali mandefu bozo bango bi ezanine après tant de album après tant de makambo après tant de nini au monde que musicien ko tenir compte que na bomba yiti na rien akomi na kanda ya vie. Donc, on va comme le cas Chypre, Turquie, à Kota Bima. Vous comprenez? Le vie est à maïele. En tout cas, on a expliqué, tu vas comprendre le sujet, la question. Tu as dit que vie est à maïele, donc chemin à Sangaki maïele. Bon, Kozanga maïele, c'est trop dur, mais on peut déjà toujours sur la bozo comprendre un peu déjà mon niveau. Exactement. Yamba payer comprendre depuis là on comprendre déjà là on a répondre tout dans le bamabe mon Il s'appelle Jacques Baz Moko en tout cas. Il y a Baptiste, il y a Robinho Omudi, il y a Robinho pardon Omundibu. Toko beta masolo toko kota. Toko comme déjà toko chité na
na émission na biso comme déjà na souka, mais des petites questions à la, juste pour que non on a clôturé l'émission. Tu as parlé de Chomi, en tout cas une très belle réflexion que tu as poussée. Lelo, et ça m'a bien parce que dans la pimène, il y a tout dans les salles. Hein? Ta tête là, elle est bien faite en tout cas. Bon, avant la bateau, bah, il au sol, la pena très bien à la télévision. Merci beaucoup. Et puis ça attend pour ça prochainement. Tout y a le sous-support, mais tout dans la vous répondre comme il faut. Déplique Pumba. Balselong. T'es à l'aise. Non, mais à l'aise. Dans la place où mon pépé est allé, je suis un mouvement où je suis à l'aise. Je suis dérangé. Je suis entre déplique Pumba et Robin. Tu es déplique et bazar mon soutou. Je vais expliquer. Mon soutou est une colobanine. Tant il faut ça, le recrutement est malamu. Je l'ai expliqué. En tout cas, on a mon élo maman bien dans solo bâti. Depuis que ça musutu est une colobanine. Musutu est une coloba. Oza a besoin de ça la élo comme moko boé. Yo moko au même moment. Oza incapable. Dans le bien. Tant yo oza a besoin. Vous avez la bouteille, il y a jus, il y a sucre, il y a maille. Il faut mélanger. Ok. Mais aux autres mélanges, au même moment, ils ont un bouchon. C'est que parfois, vous avez un problème. Bouchon, pour permettre de mélanger tout le monde. Vous comprenez? Par là, on a expliqué, on comprend. En tout cas, pour tenir un regard, on a expliqué le c'est très important. Bateau Zolobawana. Tant que le patron a besoin de souffrir, il a besoin de travailler. Ils ont qui pour les lots à la place. L'unique orchestre sans album et puis to fanda. Ils étaient bondés dans l'album. Ils étaient bondés dans single na valeur de l'album. Moi je pense qu'il n'y a pas surtout une question de prix. Il faut que collecte les journalistes. Beaucoup de monde aime dès qu'on a besoin. Ndenge yo poto ma tabelle en tout cas il faut évoluer. Vous comprenez? Obi patron na biso el généralissime soki il faut aller soki il faut ça la ba makambuto obino bobo bokani saka wana ça la eza danger wana obi niveau ça lango. Imaginez au moment où biso to solo là en salle de sport aussi les sakuna yebo asali buzong sa to bandi répétition ti 1 heure 2 heures ko vous faites au même moment où travail c'est au même moment moi je travaille au même moment toujours évoluer toujours décoller ensemble. Vous comprenez? Na place tout na ba question ne boki ne ko mona ye musique ba apprendre ka makambo belé biso ne toza bo bato ba sous-estimer ka biso mais biso tozo laksa bato makambo belé wala longue bo pesa bato raison bo pesa biso raison qui osa leader à orchestre so yemba ka il faut chaka ba animation. Vous comprenez? Français, on a la charité bien ordonnée. Vous comprenez? Il faut animateur par excellence. Il faut que yomoko. Et qu'on permette aux oreilles à la choix à musicien. Donc quand ça n'a pas fouteur à zati, ba peu à zati. Sauf que batu bazarape niveau moroti. Vous comprenez? Orchestre pour être décollé, orchestre pour l'orchestre, il faut l'entourer d'un bon musicien. Un vrai artiste. Vous comprenez? Dans la vie, on apprend tous les jours, on apprend chaque jour. Donc, Merande, donc, il raté, sans oublier Junior Akelem, l'ami et frère du boss, du patron, Pacho Marcel, Fabou Sengabali, qui a donc. Et tout ça, moi, bon. En tout cas, nous signalé tout bazar na poto bazar landabiso, tout bazar partout en Europe, et puis tout bazar partout dans le monde. Adresse est mon pour na séjour na bino na Kenya na Congo en tout cas self lodge juste na 12e rue Lumete au côté 40 point soana vous m'appelez là donc chez les boss et les patrons Blanchi Kiboko hein DJ Glodibile Arafat DJ Central le manager oui le nom c'est peu nous au zapina indusa indusa donc ils a iloko moya nzoto déjà il raté
chemin bêti d'endologie c'est bon et kangi masolo ezokanga mpa na bino bisika bokutanaka bofandaka ozo comprendre awa touti kobeta nzete omoni calendrier il y a plus de 24 concerts na libanda ya bavisa ozo comprendre tokoki kobimisa calendrier lelo le même jour baproduction mosusu eye en tout cas tokozala ntango mosusu na impossibilité ya tobimisa mosusu ntango mosusu eza na bakatika ya bajour wana miziki eza faux en étude ya son ozo comprendre en tout cas sans vous mentir nayokaki eloko mo petit nanga moyo ave yokana bato oyo eloko oyo bon eza nango babiloko moko boye est vrai naboyi na ngai yango te mais sauf que bamiziki mosusu eza bamiziki il faut kobetelaka yango so bato te bato baodepense mbongo mpona ambiance makasi partout na monde bamiziki fo bazalaka na mawa ya bato ntango ozobeta eloko mo boye son mabe yoka sonte miziki eza mosala bato bazo négligent bazongo comme du n'importe quoi. La musique on apprend chaque jour elingai kozala ndenge yozokanisa soki son ezalaki bien zwa son nango na bien na expliquer lo mo na lepsa bato lo mo ba comprendre obi tango to bana nzete donga donga doka donga denga nda donda denga donda denga doka donga nda oreso solo na to inspirera bato na mboko yo biso chiffre 9 elle généralissime mon papa chic to inspirera bato bato ba sous-estimera biso po ba lembisa biso meto yebi vous comprenez solo on est on zo betelanga ma solo zo betelanga mais oui biso to inspirer mboka to inspirer Congo pe aujourd'hui ou demain ou lendemain déjà ndenge na biso en tout cas le koyebi singa wana ngai nazo bango vraiment bien te mais soko insister na yeba yango na koyeba nanga ka yango po yo lingi na yeba yango zamba liboso te bino bolinga bandima biloko moko boye o eza pêle-mêle le faire voici baninga mais bon la Europe te na expliquer awa ki Europe wana zoloba biso zana ba Europe na ba banque fandi nango Europe eza ba 5000 ba 6000 Europe tout ça nango wana ba raro banque zalit ce que fona tika musana osala pona ke poto non to kende poto to kende to zonga bon Congo eza base d'inspiration vous comprenez balobaka na français personne n'est mieux chez soi vous comprenez donc ceux qui bossent azo trouver bon que azala non na mboka pour apesa makambo pour travailler apesa ba congolais communauté congolaise et puis monde entier ba communauté tout eloko bazolinga ngana mona mabe place wana te mambo to lobia eza na bato sebi ba ozwa émission o ba tumbio te kotumba ngai n'a rien à voir na ba makambo o tout na expliquer en tout cas nazaki clair vous comprenez nazaki clair bato babinaka crité bato babinaka musique mais ce musique eza mabe son eza kitoko mingi te abotika bajeko botika baje kotisa bim ça bougeait en tout cas nazo profiter vraiment mais avant de profiter directement j'ai Tokomina Souka parce que tu as bien parlé merci en tout cas pour l'intervention si tu as quelque chose à dire par rapport au programme orchestre et ou soit moi dédicace aux allons sans problème tu peux dire voilà par rapport au programme orchestre toza en plein studio donc tozo bosser on est presque fin prêt pour l'album na biso noir et blanc donc na batutu o balinga Jacques Bass bo pe sa biso chance tout ça ba jeune artiste o toye pe ko apporter quelque chose na musique ya mboka na biso c'est vrai tuninga mambo danse te donc batutu balinga nga pe na partie danse donc ba encouragement na bino ezala toujours bosser lelo tout ça na répétition ainsi de suite toujours évoluer donc batutu bana pour ça ba dédicace mabanga mais monsieur ouais bien sûr batutu bana pour ça mabanga ba dédicace album ezo makala mingi te numéro nanga ezali plus 243 90 45 190 41 donc numéro nanga ya contact pour na ko luka ndenge nini toujours ya oza dédicacé ou encore
chanson moko et pour album eza déjà fin prêt donc plus 243 90 45 190 41 et bambote nanga nazopesa vraiment un grand merci na maître Hervé Bongisa hein donc Assemblée nationale nazopesa susu bambote na Dinambu ya Raoul Mbombo masalanga Jomwelen donc ndenge ezala toujours mon grand frère de tous les jours Lomo Longwango vieux Lomo Longwango Mbangola donc sans oublier masalanga ingénieur Stumi Mosimo hein ingénieur Stumi Mosimo na Mikili donc mon vieux Pichou Luzolo sans oublier Gene Bola balobi libanga oyo ezopesa mbolongo Freddy mbolongo na flash na wazi sente passe na motema na wa Gene Bola ezate donc vient na ngai prêtre Gilles masala ngai Rabi Bigas hein Robin ndenge moko alingaka Rabi Bigas masala nga Stroman donc les copains mobimba maître Ziko Mayeye merci na ngana pesa deux personnes nga moko mbote en tout cas irataraté Rodrigue Sombo Alain Chamamba donc un grand merci na bino petit nanga Stéphanie Mitano Sandra Loabe Antanga 20XL donc sans oublier Olivia Mutangu donc Olivia Mutangu Maondo ainsi que Percy Ngaïla donc Ngaïlous. Là, mesdames et messieurs, c'était là Jacques Baz, Naebongo, to Betty Pena, Mambi, Mayematali, actualité musicale. Il a bien répondu, en tout cas, j'ai aimé sa réflexion, hein, du côté de tête, en tout cas, il est super, waouh. Merci beaucoup, Jacques Baz. Alors, de mon côté, j'ai dit merci comme ça, derrière la caméra, je te salue. Tonton Ima, merci en tout cas pour le travail, un travail en tout cas, le travail moko noble, l'olenge, la Kisabiso. Et derrière la caméra, là, comment on l'appelle, je vois Hébreu en tout cas. J'étais sali l'autre fois, oh, vous allez plus m'aider parce que Nakaïnga Kombo ya Hébreu. J'ai dit big up à toi depuis Paris, hein, Trésor Bakala Bakalos. Hein, l'homme de Pembe na Pembe, Trésor Bakala Bakalos en tout cas. Merci beaucoup pour le soutien. Trésor Bakala Bakalos, Nick Cheta, Olivier Rakala, le boss Guy Basket en tout cas. Merci, merci. Et ma maman chérie que j'aime beaucoup depuis Paris, Maman Fatou Ilunga, la reine des reines en tout cas. Merci beaucoup maman pour les conseils en tout cas. Merci pour être beaucoup ça là que non. Bisso, Moussa Bisso qui est Bisso, Karine Yama depuis Paris 8 en tout cas. Je te salue depuis London, Meryes Bomolo d'Abode contre Madi, Anami Kakama, je salue la grande famille Binta depuis Belgique, ma grande sœur propre Janine Kassé. Janine Kasseya, maman pasteur en tout cas. Merci pour ma pamboli, merci pour être au Kosambela Mosala et Kende Liboso, Clarisse Binta, Hermeline Binta Kika, je te salue. Gel Binta Boukoul en tout cas. Merci pour le soutien et depuis Soudaf, je te vois parfum de femme. Big up à toi, Manasuka Mamariette. Sinon, de mon côté, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.